Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Kisasa et l'équipe partout. Mikolo les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo ratate. Et on a bien yo. Ah, Jimmy Mukende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que vous zappé? Ce coup de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB que zappé. Ce coup de check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote fidèles téléspectateurs, il y a un magazine KNB qui est déjà biso nazana esenga ko présenter bino retro ya mokolo ya lelo. Magazine bino esala ki bino réflexion sur ba déclaration ya ba politiciens, il y a majorité pe ya opposition ndenge bazali ko se lancer ba pia pe zali ko vider contenu ya dialogue. Kinshasa et l'équipe partout, incertitude autour de la question et la dialogue et comme il pousser une certaine opinion, va croire que les politiciens basent un objectif autre que résoudre le problème y a congolais. Pour malgré présence, il y a un groupe de soutien aux opposants basengaki pour aider facilitateur Edem Kodjo pour réussir tenir un dialogue d'actes exacts et organisation y a Basizouana et Zakakafu. Du côté de la majorité présidentielle Oyo jusque-là, Bazala qui copait sa impression de ne pas bloquer la tenue du dialogue. Beaucoup de Kinois pensent qu'il y a propos et à certains cadres de MP Naba Média et ça des natures T pour faciliter dialogue. Congolais, Balingi que divergence nuance autour du dialogue. Au lieu et ça les mains à travers le média, il serait mieux d'aller d'abord se parler pour ceux qui kaka jeu y a ping-pong oyo et continuer comme le pensent des analyses politiques et risque que na dialogue li solo ya kobeta ezalate pour na ba sujet nyonso oyo sengeli ba le dialogue bazo le belango déjà lelo Kinshasa et l'équipe partout. Solo la kina bakinois par rapport ya ba couple oyezala moi si azana photo na bana pe mobali ya tikali na Kinshasa azali ko sala soki ba vivaka ndenge ni Kinshasa et l'équipe partout le magazine abino tu es que solo la na bakinois ba biso afina bango za nini par rapport ya ba couple o bazara mobala za na Kinshasa pe atina mwasi na ina bana na poto ba biso ba couple bon ba vivre ndenge ni mwasi na mobali esengeli te que et surtout ceux qui bala na vraiment donc ezarmala muté que mwasi yo mobali ozana kinyawa au salaka mais au tina mwasi na bana na poto et dans sens là pour encadrement banana yo avenir à banana yo donc vous a nulle part finalement au juste au bala qui mwasi yango propose la donc pour vivre à distance na ba distance ou bendel mais or mwasi na mobali dans boboti il faut vivre ensemble pour papa na encadrement ya banana kitoko et ça conseille na ba parents ndenge wana na ba foyer bongo en tout cas donc ça malamu te to balaka mwasi pour to vivre nae ensemble pourtant bino bo décider que nous vivons ensemble nous mourons ensemble otini mwasi na poto akena bana yo tikalia mwasi pesa na poto fa raisonner que mobile na ngai nde na tikebwe face à la tout que boza iska boza séparé te tant on a balié na mbongo na ngai na bali mwasi wana na kokisa poso na nganyos yebe da ona tindi na poto tant o mona via poto lemsa ko bosa na ngai tant o bosa na ngai ngape pona vandi naza kobate naza mutu
na location nazwa mwasi mosusu wana ekoti na faye na ekomi mobulu mwasi so ebabali ye awa na Kinshasa avoyage obe nake koluka azwi musala kuna atiki bana bengi bana bakei mobali atikali awa na ngai ndenge nazo vivre yango na kati ya foyer na ngai ya mawa po mwasi osala kuna mobali ayebi te ope mobali asala koto oyo mwasi ayebi te seke libala eza te mobali ata atindi mwasi kuna eske mwasi mpenza kozala fidèle soit soki asalaka obi atanga azoluka mosala quelque part il faut céder mobali soki azali awa akoko charge yango na mulangi bongo atindeli mwasi nde na avion esalaka te baparin ata oyebisi ye akotuna kaka ke papa yo ovandi mpenza 3 ans ovivre ndeni na nzoto na eya mawa Bakinois bapesi ba point de vue na bango il est vrai que bakawana ezali ko exister mais de préférence rozala soki mobile au sala na Kinshasa ça serait mieux ofanda yona mwasi na ona bana pour que éducation ya bana bino ezala assurée parce que bana bazala na besoin d'affection ya ba parents ya papa pe ya maman soki yo lelo otini mwasi na ona bana na poto mona affection na ekozala te entre yo na bana ce serait mieux ekozala lo bon ya malamu bozala esika moko Kinshasa et l'équipe partout. Bonsoir, actualité à Facebook ou au magazine à Bino et proposé qui Bino Mokola mercredi. Ba photo ya président Talon ya Benin ezotambola makasi na ba réseaux sociaux oyo alobi que akosala mandat moko pe azo démontrer que kozala président ezali ko servir les autres atambola kaka na 5 véhicules na cortège na ye tant que ye azo diriger Benin pas d'accumulation de postes réduction ya 40% ya TVA baisse de train de vie ya ba ministre na ba DGP pas de concerts de festivals parrainés par des ministres ou DG ba info oyo eza diffusé na page Facebook ya ACR Activo Siberian Radio. Kaka na ba photo mususu ya Facebook Obama azo lamba na mwana na ye. Le monde retiendra que autant Obama est l'homme le plus puissant du monde, autant azo pesa ba leçon ya simplicité. Na politique ya RDC, G7 asengi pe a proposé à travers Christophe Lutundula ba négociation directe majorité opposition plutôt que dialogue. Inauguration ya studio ya sika ya Télé 50 ezoloba makasi na Facebook. Na ba commentaire misusu ba internaute ba préféré plateau ya kalapo wana batu bazalaki kobima clair. Weekend eleki Fally Ipupa a fêtaki 10 ans de carrière na ye na Braza. Grande surprise na scène Koffi Olomide 10 ans après sur un même podium Facebook et kaboli ba photo yango lokola nguba.
bureau nae na musala pour naza fournisseur asa la régie des eaux. Bon, nazo ko fournir côté kabilo ko yaza service tendance na sepeli nae na bi mama na lingi yo to bana liboso kimakango. Na kimakango tuzo bi makana ye atfala ko zoaye to ko lia na restaurant le repos azogi musala ti ko zoaye ti fin de ko bala ye. Ezaki na 2010 le 6 octobre le 6 septembre 2010 on a eu le transport on a utaki njili na dozonga lemba yepe to kutane na réabis na salaka au moins 5 minutes place wana tina tuni transport romponga ba e ati abiste ezoya te ngape na osela ngona ke ne monga fula ye monga fula bi to ko so pe matete de romponga ba on est d'accord to zi matete to tia matete na futile transport après matete to zi transport ya romponga ba to kabane na romponga ba na zi wa coordonner na e ngape na kena ngai ye pa ke après ba coordonner na omi ko benga e après ko benga e to ko sala relation ya mosi mbali pe lelo to balani azaki hotel Lubumbashi to yaki na Lubumbashi le to kotanaki ya ezaki na nzela ye kuto abanda ko ya epa na biso ko somba biloko tellement que ezaki habitude na ye ko ya nde aye ko fapenga na miso na sepeli na ye na introduire ye ke na lingi na bala yo nde to bandaki bongo. Boki ba papa ba maman ndenge ba répondre biso na micro ya Kani ba en tout cas ça li moi bien bino pe bozana ba jeune en tout cas bobongisa nzela pour que ya bino pe circonstance et rekoma beaucoup tana ba papa beaucoup tana ba maman pour que bobeta pe histoire dans l'avenir. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous allez continuer à couper ça dans le magazine Abino. Otikala toujours connecté, branché, scotché. Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.